Yeah. Ces bébés-ci sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment et de ne jamais échouer. En joignant toutes nos forces en un vaisseau, tenons bien nos armes dans nos mains. Car ces CPPC sont la force du peuple, dans sa noble cause, jamais de spoliation. Notre lutte revendique nos droits, quoi qu'il en coûte, jamais de servitude. Pour les opprimés, la révolution est un rempart. Son ultime fin est que le peuple gouverne. Ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais, ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Welcome, c'est Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, Nazui Sangamawa Oyo, Naïba Gite, Naganga Siko, il faut mettre ça dans passé. Donc, mon grand frère, Oyo, Yaya Nabiso à quartier, Bato, Vanda, Banda Kisasa, Kozato, l'ensemble, Nabanda, Kuna, pauvre papa Nabiso, Yananga Tedi Makengele, Nzoranda Koufaki Naïba Gite. La maladie ils ont qui Bato Boye, God, tu n'as pas donc à Siko, Yokaka, dans la télévision, na Bino Kisasa, Koto, na Londres, à Koto, na Kisangote, Zoraba Kundaki depuis le 5 février. Oyo. Alors mes condoléances na Madame Naye, Nicole, Makengele, ma famille sous, en tout cas, Nzamba Pambola, après émission vraiment na Obenga, Salika passé. Donc, dès que tu as tout ça, vraiment, na terrible, cacho. Au bout que nous avons droit que nous avons mutute. Nous avons droit que nous avons visiter mutute na matango ko kende Mexico. Donc, tu n'as pas le droit de visiter. Donc, nous avons un confinement. Donc, nous avons ma casse en Zambie. Alors, on a fait un grand merci. Na président Nabiso parti, Papa Dieudonné Kassongo, na notre secrétaire général, professeur Serge, professeur Omeanga Mbote, et puis na président Nabiso national na Katina diaspora awa na France, tozana Jean Pépé, donc Nzambe Apambola Bino. Alors avant tout banda, tout la une vidéo moko na epsi bino nazana passé salinga na pena na mawa. Donc programme tu baby mais Nzamba pesaka makasi tout la vidéo au bon na ozong la bino after this video. Thank you. See you after this video.
Maintenant, je vais vous présenter le président de la Fédération du Haut-Lomami. C'est M. Jean-Marc Kabunda Kabunda. C'est un véritable héros. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Tunasema hivi, tuko nabo. Beko na mabunduki, shi tuko banon violent, mais tuko nabo. Embarqué Welcome TV moni vidéo wana na l'accès bino pour kabota la ndenge muta changeaka parce que batu balingolo baloba trop kofinga batu ko critiquer batu là c'est jamais que kabundu donc na mokili muta tombola kaka batombola kae bota la ndenge bazwaki ye président Tshisekedi ko taye bakata communauté bazoyebisa ye ba présenter président ya Lomami na ozonge nango after bon sima to commenter. Alors notre parti PRP parti du défunt Musée Laurent Désiré Kabila, le PRP se rapproche de la population quinoise. Le Parti de la République populaire PRP, formation politique chère à l'ancien président de la République démocratique du Congo, décédé en 2001, Musée Laurent Désiré Kabila a désormais un nouveau siège national à Kinshasa, sur l'avenue Kanda-Kanda, numéro 75 dans la commune de Kasavubu. La cérémonie d'inauguration de ces nouveaux locaux du PRP, menée par le secrétaire général du parti Jean Omeanga, qui a coupé le ruban, a eu lieu mardi 9 février 2021 sous l'Angwema très fictif. À en croire le secrétaire général Omeanga, l'implantation du quartier général du PRP dans cet environnement populaire est un grand signe de rapprochement vers la population et la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, c'est une journée très importante pour le PRP. Après 20 ans de l'assassinat de notre autorité morale, Musée Laurent Désiré Kabila, nous avons maintenant un siège dans un environnement populaire. Le PRP devient désormais un parti phare, un parti qui doit conquérir toutes les forces progressistes pour intégrer effectivement toutes les valeurs idéologiques de Laurent Désiré Kabila. Dans ces pays, il faut impérativement intégrer les valeurs des musées. Pour que les choses marchent, nous avons le devoir de combiner toutes les forces afin d'amener plus haut les idées des musées, a déclaré le secrétaire du PRP dans son mot de circonstances. Devant la presse, le secrétaire général Omeanga, par ailleurs, félicite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour son nouveau mandat à la présidence de l'Union africaine. Plusieurs hauts cadres du parti ont rehaussé de leur présence à cette activité de grande envergure, dont le président fédéral de la ville de Kinshasa, Anatole Kubikula, les secrétaires fédéraux et les sous-fédéraux. Rappelons qu'avant de se relocaliser dans la commune de Kasavubu, le parti des musées Laurent Désiré Kabila avait son siège dans la commune UP de la Gomé. Alors, avant de les sous awa, natangala binomelo moko awa. Bon, si ma ndeko moka senga yanga la bi pasteur. Il fallait commenter les logo moko bon en commentant aussi. J'ai une question du jour. C'est quoi la vision à politique de gouvernance? C'est une question. On parle tellement de la fameuse vision de ces derniers temps que les citoyens lambda souhaiteraient comprendre à quoi elle consiste. J'espère que le contenu d'une vision de gouvernance n'est pas pareil à ce que vendent les pasteurs de Binzambi dans le but de rationner nos populations dans les églises dites de réveil. J'espère, dans tous les cas, je n'imagine pas une vision de gouvernance consistant à opérer des miracles ou à réinventer la route. Pourquoi évite-t-on de parler politique de la nation ou programme de gouvernance, termes normatifs et compréhensifs permettant une évaluation?
simplement parce que de la même manière que procèdent les pasteurs de Binzambi, la tactique politicienne consiste à flouer la population, les concepts vision étant un four tout ce qui est positif et à mettre à l'actif exclusif, du guide sans les moindres efforts, et tout ce qui est négatif et à attribuer obligatoirement à ceux qui ne sont pas dans la vision du groupe éclairé. Faute des programmes élaborés en raison de la paresse intellectuelle et mentale de nos politiciens, on préfère vendre du vent, des promesses et des chimères à une population qui applaudit sans rien exiger. En tout état de cause, les seuls programmes qui tiennent pour la RDC d'aujourd'hui, c'est celui visant la lutte contre la pauvreté. Notre pays possède dans ses tiroirs les DSRP, documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté, appelés à être actualisés, planifiés et mis en œuvre. Un point bas, et en cette matière, il n'y a pas de monopole de savoir pour en faire une vision divine, personnelle, venant de la planète Jupiter. C'est d'après votre serviteur, le pasteur Bienvenu Messalin. Je suis président des PRP, parti de la révolution populaire de notre papa Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et je suis aussi porte-parole du parti et l'ami de votre chef. Alors, avant la zone de la bino, tout le monde a une vidéo, after this video. Thank you. Autant nos pères fondateurs et mes prédécesseurs me les ont légués, autant je le lègue à mon successeur. Il en va de la survie de notre pays et de la vitalité de notre peuple. Avec cette accolade, la première alternance pacifique du pays vient d'avoir lieu. Et là, banda Congo banda ata Mobutu. Atikala ko sala ngota mukolo moko to. Comme exemple moko bien pour na mukili, mobimba pe pour na RDC. Asa un vrai démocrate. Non tout monde té depuis on a bota mona mona kamba boité. Kabila muntu mene hamo. Kabila ki muntu ko benga to. Pe aziki bo kontina ya tombo la ngona pete. Ma apesi na muninga. Aboya ki makile tanga, aboya ki biso bana mboka to kufa, alobi te na tika ngo, mena ko tika ngo na pete oyo, banda ko komanga na 50 ans ndenga na telebi mama mukolo na teka fufu, na mona na mboka moko te likambo oyo ya sali. Seke ne tata wo le konde lo ngonya tata, nyako mako pamole bisika bo le kowe. Ma chaîne maman, je fais ton merci. C'est l'image que tout un pays attendait. Mon Dieu. Merci la papa, merci. Merci papa Kabila. Respect na raïs. Joseph Kabila, le père de la démocratie et de l'alternance. Comme tu veux, mon image oyo ndeko moko alobi nanga pasteur. Olaksi image wana il fallait commenter. Nanga na beta pena ba commenter ngo bien mais message oyo ya ma ndeko nanga kufi oyo salinga mo pasi mais loko ezadi ya pokami na lobango na lobaka mondambo. Selon des nzamba en memanga bomoni bino moko ndenge passation de pouvoir elekai na calme na oka baté belé balobaka makambo belé sur le président honoraire na biso président Joseph Kabila ndenga longwa baté belé balobaka mabe contre ye bayebaka na bango te ba mususu bon elo na lobakaka po bato ba comprendre to tika ba distraction oyo no surtout ezoleka na mokili o tande bato ba kufa siko yo so kufi ozana esprit ya haine okendo wapi okeli feloti soki yo kufi ozoyina mutu po aza président de la République ozoyina mutu lem solo ba passe qui vous dit que dans tous les pays ba passe ezalaka biso tala nana le belongo moko moni le londenge za awa président Félix Tshisekedi il est président de la République modèle batu mususo bazo finga ye sans ni motif bazo finga dans les vides. Il était nommé il est nommé président de l'Union africaine. Base basepeli batu ya mayele lokola biso to sepeli c'est bien aza nommé mais sikoyo bato baza ba adversaire o ba mesanaka na kofinga ba finga président Kabila bazo konepeka ko finga ye oh non
ba fingi donc na moni ko nakolo ba ko finga ngo ate parce que na yebi que les anglais bazora basala la transformation ba translator maramna loba les premiers aboye ba mususu ba net yo bato ya yepe ba moni ngo ndire lo mongo extra eza eloko extraordinaire te eza kozala président ya Union africaine eza tout partout asali fort mon côté eza qui tout ya République populaire du Congo président au Union soit la président a comme président Union africaine beaucoup yinele pour na ngoté beaucoup comme ça la bino ce n'est pas un problème mais beaucoup yinele te parce que tout wana eko kwa tango ya za président donc obligatoirement il faut la président Union africaine ce qui président net ngaso na zaki président République ya Congo na ngapela za la président Union africaine parce que tout réserve ya biso ekomi tout ya biso congolais nazola sabino pourquoi na lingi congolais ne surtout achala mutu na ye ayeba kosipotaka président ya mboka parce que zalaka une bénédiction tous on a besoin Congo ekende liboso pour na Congo ekende liboso nous devons supporter nos chefs nazolo beloko yo na l'axe image ya président honoré les gens balobi ke yemta bomaka yemta salaka boy ce qui y a bomaka pourquoi laisser pays bakanga été bakanga été pour la ni parce que ba yebi ke zakayete na kati na armée tozana na président tozana ba généraux bato bazalaka chargé ba hiérarchie zali na armée donc bango baza chargé à kosala bo soki lelo manifestation salami na mboka tout partout zalaka hors de pesamaka hors de utara pa nanu bakonzi o aza chargé à police wana général ou benani a repesa ordre que non bobeta ba lactymogène s'il y a un problème bakoyi la place ya général wana o ya soda. Ce n'est pas que boyi la hango président Kabila. Ce qui aussi mukenda kufande bokoma koloba. Non, ce n'est pas lui, je vous dis. Ça fait mal. Ce n'est pas lui. Il faut botuna parce que vous n'avez pas droit de manifester. Yakochara bamubulu et senga aka ke hors de mon kota. Et senga hors de kota. Hors de temps que kota tamba robeta babal ils en a battu pe amité mabaka au solo pas vanti. Qui ne zamboka ba vanti. Qui ne zamboka oyo batu bakoma ils baloba mboka ba pomba. Nasoyib sabino lelo nde to loba nganda o afinga Kabila o aloba makambele azawapi azana Kigali zawa ce n'est pas à Rwanda laisse-moi parce que je vous dis parce que ngana zanga information na moni na photo na e ngo laisse te azakuna après azam muninga bakagame azam muninga ya ba Museveni wana eza ba biloko toko loba ngo mingi te parce que comme le distraction et comme le amenazo ngaka na yebisa ba congolais totika ba biloko wana ba ko sarabino. Oh non, le président Kabila, Azamutoyo, kende bino bokasake azarama beso ndenini rien azabongote botala jamais kabundu na laksi bino wana botala nengeni nazalaki botala siko jamais kabundu bochai bomo na différence babimisi ete siko mutuloko la jamais kabundu botala nenga zalaki wana bazuye président Lomami président Félix nani Tshisekedi Kutu azoye ba kombonete. Mais le col a besoin donc esa chance ya mutu. Lorsque la grâce de Dieu est dans ta vie, donc bako ko élever bako comprendre te. Nazolo ba pourquoi les boloba mais passer yo pour ngo te. Ngape na victime. Ce qui les lo. Omoni mundele bino tabiso de va na poto ba te bele to yebi. Mundela linganga te mutu oyo azana bato balobila kaye. Mundela linganga te do na kolinga te na sani na ko banga mamuke. Sokamoni mutu o azana bato balobile la kaye lokola président Félix azana bato na ye ba communicateur na ye azana bato balinga kaye ezala président Félix asali mabe bato wana ba mona mabe wana te ba kolobile la ye donc et ezala difficile pour na bango ba me okanga président Félix ezala difficile pour na bango ba sala président Félix avanti parce que bike azana ba communicateur rebelle les gens qui les soutiennent les gens qui les supportent et aussi maté de la même manière. Président Kabila, il a beaucoup de communicateurs. Ils ont un bateau balobile la cahier, ils ont un bateau le quoi bisoto lobile la cahier. Ceux qui les lo o bakangiye, o pona o balobi au crime moroboy. Ngai personnellement pasteur bienvenu, naza victime ya bateau balobake crime ya salaka, ils ont le kuta parce que ceux qui les lo ngape na kufaki. Mais lelo batu banga ba kende na esprit babi que non président Kabila pesa nga ba poison na boma ba congolais en Angleterre na lo bango lelo na ngalo bona nde musume na zolo ba parce que na biso na zana mawa na zo ba problème na ba combattant awa ba koselanga makambu to kenda ko samba na bango ba lobake
le président Kabila apesa ngai ba poison. Ozomona biloko yango si on est anine bozo baby sa image le président Kabila ne me connaissait pas c'est ayebi kutunga te mais balobi apesa nga ba poison na repesa na boma batwa ozomona ba biloko na ba sala et puis ba koma ba et ya grave nazolo bango ozomona ba biloko ba ber oyo ba simbisa batu. Pourquoi? Parce que les gens sont des jaloux. En réalité bazaki na besoin yako baby sakaka business yanga yako chamutu na nga na se yako détruire l'église ko baby sa nyonso parce que ces gens-là ce sont des sorciers. Donc et que yango comité na gouvernement ba komi ko linga ko yibaka po tanga o yiba batu baya ko sila ka ko président Kabila sali boy na betila bino sur la ministre moko wanati porte parole wana linga longa tabini ni Kabila bomanga tanga yake na ko yiba batinda ki aboma. Alors voilà pourquoi il fallait président Kabila kende président Félix Aya akanga tous les volets wana ba yibaka po ayebi ki tanga yazo yiba azo bongisa te batu bakoya ko finga président et puis bango pe bazalaka wana na poka bazana président ensemble ba osola bien na butu bazo kosaye. Alors yanga na zo linga na loba lisambo ba secret wana ya politique fait si là beaucoup si est trop biso moto telemi dans sens que to bimisaka siko ba vérité ngana oyana so lelo ngana yena bakangi na yena CPI na PCP likamunanga na binga kudu na victime baloba na ngaboye apesa ngaboye po ça na police yeba neza na record hein. Pourquoi combattre ko ya simba ngate passer au kanga ma osakana te na batu msuku bazonga ba kisasa likola ba dossier ezaki dossier grave. Il voulait me tuer. Ce sont ngana kufaki bangala banini engebi makande ngapo même pona loba boye ba kanganga munoko na niveau osakana te balinga batu baloba te ozoko pale biloko wana donc babimisi yo victime ya lukuta vraiment ba yaku namba na ba prévo ya bango ya lukuta que nazona donc le président pesanga na 15 millions de dollars. Tu t'imagines ba biloko lukuta balobaka nyosona ba kosela ka batu ndenge mokande ba kosela ka yana makambo belé de la même manière. Donc cela veut dire Mundele a ça comprendre que à sa victime Mundele a ça comprendre que batu bazali pour déjà ceux qui des personnes ba bimi na court ba pesi ba témoignage na bango ngana victime baloba kutu bo sala nga boye qu'est-ce que nino na ba ko trop qu'est-ce ngo we de la même manière nazo bisabina botika na bino preuve moko ezate aboma mutute asala mutaventure te na on peut ça sur exemple mususu nga ba combattre ba sala nga ba aventure lelo munusa ko sa na kin soki lelo nga la mutu asala nga aventure ngai moko na ke na sali aventure ezangai ozolanda na lobi ke lelo ndenge za awa batu mususu ba sala ba aventure na koma président Félicite ba otambo na est-ce Félix a bien rien. Donc il faut to tika biloko wana eza biloko yo na linga koloba loba ngo mingi te meto ba ngoloba poto te to fungola kabino mitema matoi boye barake batu ebele baza ba victime ya balukuta o batu bakosaka batu tozomona na parlement muto nani président ya Assemblée nationale la mboso wana akena tambola 5 millions de dollars azipo encore un peu après ça ba député alors que le peuple sont en train de souffrir 5 millions de dollars et pas au CP là abi ma femme est partie par lui et puis alobi on a tema bayanke papa mukolo malobio 5 tonnes tu t'imagines ba niveau siko bato ozomona amnesi siko bango a ne ba vanti pa ebi ke lelo ta makambo tambolite bo finga président de la République nazolo bayango bo épargner ka ba président eza tâche moko ezaka passer lelo boko lo ba non passer azolo ba bopazolia ça c'est la jalousie etinda rabino bolo babon so bo moni makambo nga na mona ka te paso nga na monaka pona ko loba ka bolensi bo loba mais pas nité na ko loba parce que naza mandaté à ko loba je vous dis que je suis président du parti naza président parti PRP parti munene na kisa ça et l'équipe a parti no surtout yango zo mona ke na sala tout photo zonga na pouvoir na banda ko éduquer bino très bien bon moni Kaboun comment il était na la finga gai azaki ko ni tsobo chief de Kaboun siko na kalabolo beza yete mais c'est lui na la finga gai qu'est-ce qu'il est ozo sala ba dégâts d'argent sala na pourquoi parce qu'on l'a élevé mututu ba éleva kai aujourd'hui moi je suis millionnaire dans una force que les akuba ba Kaboun na bana miki wana ezaka bongo yango na fo botika batu ba travailler botika président Félix avec président Kabila baza na bonne attente. Dans la bonne attente et ça la force ya mboka ba mindela ba osala biso ba vantique na tangeli bino Congo soki lelo to yokani to koyeba ko soutenir mboka mobimba
alors nzambe apambola bino nde na yebisi bino journée ebebi te mais journée ekomi ya mwa mawa na mutu oyo akufaki depuis ça fait au moins 2 semaines aza mpe na famille oyo yanga nayebai te nayebi yoka sikoyo tu t'imagines navandi kaka na plateau nayoka message wana ndeko Jean-Claude Koudia atindelaki ngai na nini naye komona nzambe apambola bino Coco Harris, que Dieu te bénisse. Thank you very much. Merci nayebi kozolanda. Nzamba aza na bino. Thank you. Bye bye.